Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mesdames et messieurs, Beauté, encore une fois, tout s'est retrouvé dans l'émission Nabino, dernier virage, voilà, à Bruxelles. Comme vous l'aurez constaté, encore une fois, l'émission Nabino, Bozola Nabiso partout, à travers le monde. Merci en tout cas de la fidélité, merci Nanyoso, Nabatutu Oyo, encouragera pour que cette émission ait avancé, voilà, donc nous sommes là pour vous. Merci encore, Yaroyamana, émission Nabiso Lelo, Tchura Mboma Oyo, tout représenté, le battable de Tchura Mboma Oyo Boyebi, à Outi-France, à Bruxelles, tout le temps, passage obligé. Voilà pour la solo là, Boyebi, Tolita Mbora, la biso, Marambe, Belé, Oyo, solo là. La 4 émission, la biso, elle est là avec Tchura Mboma, l'imbattable, Oyo, Ayebi, Koloba, le solo là, qui toque, on va passer plein d'abord, Bien, frère Alimi, en tout cas, merci, Mignayo, frère Alimi, à Mongala. Yakuta, non, donc on a qu'à Bruxelles encore une fois les ouais, merci Mingi na bandeko so azolandanga de partout balandanga à travers l'émission il y a dernier virage na ebi ke bo sepelanga na mingi to kuta na pena frère Alimia merci Mingi na Jeff Fonge na maman Françoise na ba raté so va vivre Jeff Fonge na maman Françoise pour azaki musicien maman Françoise a supporté akoy muturanza ba to vivre ndeni maya moto na ba yeso la nègre après ça expérience ne ba de combat merci Mingi na ba nanga Carmelia que j'aime tant ba nanga ba jumelle nanga nzamba pesanga bango Chrissy Vimbo m'a dit Miss Univers très intelligente. Il y a Melvimbo ma bois noir aîné de la famille très intelligente. Il y a Denicia celle-là c'est la plus belle et puis blessing. Merci Mingi na maman Bag, maman na Dravel, maman na Alegria, maman na Blessing. Merci Mingi na Flore Yenga, maman Balasaga, maman Gucci, mami Kingwai Echele Oyamara. Et puis Mutulanga Loretta Bissa Oya Ville Pambani. Merci Mingi na Lino Subonzembo. Merci Mingi na BBC Fungula na Louvière, la reine de Louvière Azalaka Moko Ida Okapi. Merci Mingi place aux Olandanga. Merci Mingi na Bateko aux Olandanga et vraiment na petit nanga et Valon Maya la mbote belle l'héritier du trône place aux Olandanga. La question est la réponse est ça. Voilà, les bandits déjà bien au placé déjà maintenant déjà les bandits c'est déjà bien. Merci et là c'est pas nous bana d'abord la bana yo c'est vraiment lingi bana yo ça c'est très bien. Non, oui pourquoi frère Limia parce que bana ne bazana remplaçant ou remplaçante était et lingolo ba ngai le papa na ngai Cyprien Mboma kufa maman na ngai Saleh Moza kufa mais naza pe na papa leki naza na papa kuluto batata moi si maman le bango so bako benga ngani maman na ngai za ko benga ngate ah oui dozo comprendre bango pe le kwa bazana bana bango na ko vouloir bango te bako benga plus bana bango ke ngai mais ngai papa na so za ko benga ngai de ko le ka semaine était 2 fois na semaine maman kutu wamsu 3 fois na semaine ozo comprendre parce que le ko la bazate maman le ka benga nga bongo te papa kulu tout parler ba benga bondo yango na lingi bambala bana la kisabango ke ngana za irremplaçable na vie na bango au fait tant to ba honore ton père et ça même ba kufa no bazana bo moy honorer bango kaka yango na lingo la kisabango valeur na nga vis-à-vis na bango ça c'est très bien des exemples aussi à suivre na ba parents belé ya papa musu ba sundola bana bango ba sundola ka mona te il faut la éducation bana yo attention bokabwa la maman bala bazala sacré il faut toujours qu'on rencontre la bana yo qu'on soutenir bana yo qu'on la bana yo éducation na bango classe na bango ba parents ba papa surtout bosso de la banate je crois que ils allaient lobo à non mais parce que les sans cri makile tanga voilà na tango na biso tango vanda kana tango ya bible to mona Abel et Kain abomi Abel na sia moyo mais nzambe na likolo amoni ndegeni
Monique Omakila Moïse Ganga. Donc il y a des fois, il faut noter à mon comme ça, en tout cas, au fond, les sujets, moi bien, les sangs, comment les sangs peuvent parler dans la vie à mon tour. Bah, t'es belé, bah, boire qu'à 100, mais bah, éviter 100, on a le. Ce qu'on se boit qu'à 100, le coup la GFT, au moins, on a fait comme un mokonzi. Ce qu'on boit qui 100, le coup la montotel, au moins, on a fait comme un mokonzi. 100, on te les a rejetés. Nzambe, ce qu'on a fait comme bango. Au moins, il est toujours au non, et puis, ça bata David, il est comme un peu c'est que ça va te belé. Offrande de Anani à Jacob. Mais là, Jacob, na, onana ina, o mususu nani Ismaël, nani aza béni lelo. Ismaël, bango katarte. Bar, est-ce nana l'équipe arabe nambo? Mais tu veux que moi, il y a bongo, bien d'occasion, moi, et aujourd'hui, c'est la puissance Qatar, on a l'équipe à tout nambo. Mais Isaac, tu as le baba, ko sarabiso, pesa offrande à Isaac. Obi, en tout cas, les Cambodgiens, ça n'a pas sur le quoi, tu as comme une fin de la tika bandatabo. Pas pesa kaba offrande à Lokuta. Pasteur Ozola n'a question pour un champion. Ce qui au sengi mondimi offrande à Isaac. Est-ce que Isaac va bonza qui est? Isaac a son agenda. Bakenda qui n'a papa na Abraham. Et nana ina, moi na Abraham, quand tu as koma qui va que no bonza, moi na tourné lui, oh papa, toujours kende, bakoni yango biloko to yango boto no bonza nini. Nzamba prouver que kuna abimisi agno oyo babomaki. Isaac a zongi na ndako Sara moya zongi. Parce que yo opé c'est l'offrande pour ani. Offrande les zonga na ndako akufa na été. Akufa te Isaac akufa ta zonga ndako. Donc ça va bon alors. Voilà. Ninge moko na Rachel na Léa. Pap mutu moko bala basi ni mibale, boko ki nostar offrande Rachel na Léa. Yo comment olingi mo boy na za basi belé. Kasi offrande wana buso ba senga bato. Et puis makamunyo surtout zo mona to ke na kati parce que so ki ba ko yaka mobulu. Non c'est bien, c'est comme inspiration côté faut moi ici ça ikalista yo. Voilà, donc omoni makamu wana za makamu oyo batu bakosi batu trop. Yango no moina ba fin de l'année botolingaka pour lero ba komotangisa déjà enveloppe akaki. Ba ko bata régie de zone bata snell. Nza matiri ma ba ko zwa souffle ni offrande souffle. Ninga misaki moyo nde yende bango ba genre régie de zone na snell. OK, nzambe kuta ebi bango ta tindi pe bango te. Ce sont des amalgames autosali to komisi batu wana bata mbongo na niveau moya ko sakana te sur no do. Biso moto zo souffrir batu kufi pauvre. Na ko choquer batu zo landanga na ndako. Tango lobaki yezo akoya. Oui, ça fait combien de temps que Jésus revient bientôt? Bateau tout va na logique, ils sont morts. Mais il faut malgré Jésus viendra, mais l'Américain va aussi l'avion. Jésus viendra, Égypte, il va coloniser sur Bazobunda. Donc c'est que même Jésus viendra, mais il faut travailler, il faut que nous on amalgame. C'est ça. Ça c'est bien en tout cas pour l'introduction de l'émission Nabiso avec Tchourambomba. Alors vous allez dans le sujet bientôt développer rapidement dans l'émission Nabiso à l'élo. Donc ça les besoins de sur la révision donc il y a constitution en Boga Nabiso. Vous voyez il y a des débats il y a constaté dans Boga Nabiso sur la révision de la constitution. Président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a télémilé à marteler il faut coûte que coûte qu'on révise la constitution parce qu'ils allaient adapter la makambo ya Boga Nabiso. Il faut qu'on aménager en tout cas pour que et répondre à la battante de la population comme il y a lobby mais bon on va voir un peu dernier négociation mais on regarde un peu point de vue il y a toujours un bon on va voir réviser la constitution parce que va débiller battre millions bah que non ce n'est pas le moment il y a qu'on réviser la constitution et puis Jacques Félix Moutango qu'on réviser en côté il faut un président vraiment oyo azali ko aspirer donc na peuple na biso mais il était battre sur télé millions autres aux point de vue sur la révision de la constitution est-ce que ça allait bien pour la boka la biso parce que tu yebi qui y a l'article mosusu ils ont bien été pour la biso ma bien dans la place nini on a un peu son parole pour le bilan tout à l'heure la quatrième émission la biso à l'heure toujours également sur ma déclaration il y a pasteur Dalo oyo kaki ma déclaration les ala qui tolé à télémelaki ba miyibi oyo bazali ko détourner ba dernier public en boka na biso mboka ezali na mawa na soni ya koza ba mboka oyo ba miyibi bazali ko kanga bango te bazali toujours ko yiba ko voler peuple na biso a lobelaki yango je crois que ba tomboka ki nango betomona ki dimanche lundi président moi qui dans une église là tout comprendre le message il y a pasteur Dalo est-ce que à rejoindre ba combattant à rejoindre l'opposition tout comprendre en tout cas point de vue et pas il y a sur un bomba mais la quatrième émission d'habitude les autres également liwa oyo il y a Patrick Kabuya Bolandi dossier oyo leki na Katanga kuna na Lubumbashi un compatriote Patrick Kabuya ba bomiye ba betaki na coach moko sportif comme on a eu Arnaud Lukusa on a allé en fuite voilà donc ba betaki pour les comme moi si je crois qu'ils a dit il y a la moi si naé bon voilà coach sportif a récupéré moi si naé et qui Suki na ma Kofi il y a toute la question naturellement parce que Ali sportif également c'est un boxeur de bozo mona wana des fois t'es do mona do li Kofizawa mabe voilà, est-ce que en tant que sportif, un sportif, Arnaud Lukusa, c'est un sportif, c'est un boxeur, tout le monde peut dans mon coffre.
akoki ko bubeta mutu tina liwa na ndenge wana. Est-ce que liwa ya Patrick Lukusa ezote ya biso nini cette affaire wana ndenge leki ni ba leçon de koto tirer nango tout appelé pour de vie à Tchouamboma. Et puis la question sur par rapport à sujet, il y a Amida Chature. Je crois qu'il y a Bruy Mouza Robima, Abelu Diboma, tout ça, Liboma, la famille, tout et tout. Mais est-ce que cette histoire est allée à Solo, est-ce qu'ils ont le Kouta, ils ont le Beu, ils ont quoi? Mais l'information, ni tu as un bon mazalango, ni nous roule par rapport à l'ango. Ce qui effectivement, Liboma, Liboma est Kouta, tout comprendre, développement l'ango. Et puis, sujet à ce qu'ils allaient par rapport à retour à concert à Poto. Je crois que Bolani Gabinomo va concert au bêta déjà, Michel Bazar au bêta partout, et Foumouami, et Félix Oazé a aussi un spectacle dans la Didas Arena. Donc le 14 décembre, donc à confirmer qu'au bêta. La Didas Arena, question dans les alliés, il y a toujours un bon moment dans tout naïe. Retour à un concert à Poto. Est-ce que ils allaient encore dans l'engouement où ils allaient dans le temps? Est-ce que Congolais dans la diaspora, c'est comme Bazali ouvert, il y a toujours un concert, point de vue dans les années. Et puis voilà, est-ce que rendez même point de vue par rapport donc, il y a sujet wana sur et tout, il y a un concert dans la Poto. Voilà un peu sujet tout bon, la bombeli pour la émission de Bissou Alelo. Tu vas peut-être avoir tout contre la sujet, vous allez au Moloba. Non, c'est bon, tout décollé. Voilà, tout décollé, Mbalamogo, révision à la constitution. Sur un moment. Non, en fait, Félix, Azana Pro Moko, on dit à Zoé Baté Gazara, comme président par hasard. Au moins, ceux qui m'ont dit à cause de la président. Ceux qui m'ont dit à cause de la président. Voilà, Zanata chef à Matouka. Une chef à Balaba, le chef de rue, le chef Boisco, directement si tu te retrouves président de la République. Parce que moi, il y a un Mamboka où le Bissou en France, Moutava comme évidemment, école la présidence de la République est arrêtée. Mais école, il y a gestion Ezali. Parcours non, au contraire, tu peux connaître l'ENA et former un gestionnaire. Pour y avoir l'État, et là, on a la différence entre l'État et Yabino Bato. Parce que ceux qui peuvent confondre, surtout, et que ça donc, vraiment, ils n'ont pas si trop pour nous. Constitution, Félix Azoloba a changé sa constitution au commissaire président de la République. B, ce gars qui n'a besoin de changer la constitution. D'abord, nous avons un patriotisme, esprit patriotisme, mais ça, attaque congolais. Et les Banine. Donc, ce qui est la constitution, évidemment, ils ont constitution, il faut toucher parce que les Belgiens, Basalango, dans le sens que tu as mis sa matata pognoté. Matata pour nous sambisa matata yibi mbonga bukanga lonzo. Mais non, mais par contre mais asambate pour nani c'est par rapport à la constitution et ça par rapport à la constitution parce que bazana mesure ya kosambisa été mais awa na poyo to moni immunité naie en tant que sénateur peut-être très bon mais ndenge ni Sarkozy qui était président de la République azo samba Dominique de Villepin samba Jacques Chirac a samba bazana la milité on a té déjà c'est un problème en fait il y a matata pour je pense que ils ont même pas problème nango c'est juste tout simplement qu'on n'a pas trouvé peut-être des éléments non papa élément qui nous déjà université munene telemi boye ou ko to élément mais faut prouver garder tout mais salaire na ye na ko tonga université na compatible te wana ko totali kamba lo baté papa muto modi ke batonga hôpital na ye na mbongo na balé au moins te ba justifier ngo ke azalaki mutaro beta balé na maboko atongelo ko na abudarango ou wana pilita likambo ya mboko et puis salaire matata pe on a délai sali ko tonga lo ko ndingo na papa et ça compatible te moi je crois que on peut pas perdre l'état là-bas. Oui, ça n'a pas article Moussou sur Ezali, Oyo, et comme ça, dans 5 ans, pour ça chaque premier ministre face à la nation qui n'a qu'à dire Passika, ceux qui va Liban, il faut pas qu'il y ait des salaires, il y a ancien président, l'équipe belé, Bissomo Koutuba sportif, dans une série, oh, Matata Pouya, qui premier ministre. Denis Kambaye, je le salue en passant, à Benga Bisson, ça, Tokendekuna, Tokendepona, Kosanksa sportif, il y a diaspora, qui ça, pour qu'on ça, mon recyclage, que ça va découvrir, que Kouloun est en sens, n'a don énergie physique, au Koko, ma paix, Moutou, le Marc Tyson, le va te dire, Iner. Tant que tu as matata pogno à l'époque, l'État n'a prévu rien pour les sportifs. Et les musiciens et les sportifs, l'État a prévoyé rien. Donc c'est déjà un problème. Or, na bamboka mususu ministère ya sport les ministère mon régalien ou ko tsaka bala tala Jeux olympiques ndenge salamia si ministère sport donc moi je crois que l'article monsieur ezawana qui est vrai to ko simba yango mais ko simba yango eza par Félix toujours alingaka simba fala simba ngona premier mandat. Déjà, surtout comme il y a 2 ans, pour quitter nous Simba. Au Simba, pour ça, non, je crois. Pourquoi il y a Simba? Parce que déjà, tant
tant comme un président de la République ce qu'on a dit que première chose na comme président de la République na je changer constitution comment to betere maboko mais papa okomi na suka ya mando dono lingo va na pouvoir et puis le ezo kamusa biso Félix azo ba ko expliquer te eza changement ya constitution to eza révision ya constitution to eza moi bazo vérifier article mususu place on va zo ngako situer te biso le komi na mo bazo le bo débat wana en tout cas makele moi mingi débat wana ezo sala mai komi débat moko na batu nyo surtout baza ba constitutionnaliste c'était bazo sala sala makambo oui parce que bino bo éclairer débatter il faut mettre na fond na table eloko ni to ko sala tozo changer constitution tozo réviser ou bien tozo simba article bazo ko koloba te zaka ba lubo ya limiter subo wana ba ko to santa to motombele oyo mutu tata musolo biso to sala mapoto biso ba luba to sala mapoto za na pouvoir te biso ne pouvoir donc là déjà ba mo wana ezo za la choquant et tozo ebati yango mo ezo sala mobulu mais nous moi je crois que Félix Tshisekedi erreur a ko sala na vie na ye le monsieur n'était pas millionnaire faut to za na Belgique wa na mon entreprise mo te ya sala même papa Tshisekedi n'avait pas une entreprise ici na Belgique mais il est devenu millionnaire pour comme président de la République. Moi je crois qu'avec tous ces moyens Sarkozy le loi président de la République à vivre. François Hollande a président de la République à vivre. Moi je crois que a quitté pouvoir kitoko parce que ba Corbiaro bazoko sayo wana ba Corbiaro wana ba utana Mobutu. Ba utana Laurent Désiré Kabila. Ba utina Kabila les fils les lo bazana ye. Soka soka ça ba ko changer puis ozaki na likuli awa. Tango dernier jour en route aller si bibundeli otozana ngwawa soki botali yango bokoki mamba lobi na tongo akati si Brazzaville mais ce sont des gens qui parlent bako estimer peuple été moi je crois que c'est le moment Félix Tshisekedi abima na grande porte asa saine makamyo so ko sala za eloko mo ko sala soute mais soka le ba s'éterniser na pouvoir mais akomona suka na mbonge moko ya changement constitutionnel et puis yem takotika la ko sala ngote pourquoi yelinga sala ngo moi je crois katika mweza la ndengona alongwa comme ça biso oba muto to ko voter auto biso to ko voter pena bien ndako ko changer to ko zana omoni eloko soki bache eloko soki za yop no soki ngona honneur ya yo moko et ça le rôle 10/10 na classe obi ko la ça parent facile à perdre na 10 au moins bolo barato na 10 mais Félix c'est un capable parce qu'il a qui bien té dans ça élection 7 jours makambela ke belé o azana incapacité ya ko makambo wana mais il veut s'éterniser ya ko ba que non nana ko empêcher ngai en tant que garant de la nation n'a pas changé. Là déjà ce sont des paroles de dictateurs. Il y a ça plus que Saddam Hussein, azaki plus que Kadhafi, abatongele ba 24 bango pour makamona. Moi je crois c'est l'erreur bandeko nanga tika lo balubo bazo bango mais une erreur bandeko baluba. Car sur 70% ben conscient, pour 30% baza conscient, mais 70% ben conscient balu azo mais na dérive bakokima. Na ndanga mo comme so Villiers alobaka alobi ke makambo ba Félix azo salo ko lukela bandeko na biso baluba problème après pouvoir parce que bazo comprendre que et pas na bango tout est normal. Dans la minute où balou au moins bandeko na baluba zana ceux qui Tshisekedi azo tambola na cortège ayoki posa ko souwe posa torete abimi à côté ata na stade à Salé on beta bien c'est normal. Donc nenge baluba na baza lelo o ya baluba IDPS wana so Tshisekedi esi bango que 1 + 3 alors oui au moins ba belge ba ko biso 1 + 3 donc baza tout ya kondima tout pour bango bazala ka ndenge bazana OK c'est l'erreur il faut balongwa Félix Tshisekedi changement de constitution et kotika la ko sala maté soka meki yango eza jour à et puis d'ailleurs tout ça dit déjà mouvement il y a diaspora pour la libération ça qui dit vous avez évité mais un grand rébellion au Salamana poto vous qui dit en Belgique un grand rébellion bon rébellion Salamana da poto faut ça on se passe la Congo bon de Gaulle ça la rébellion en France ah ça la on a Grande-Bretagne bon ça la catholique vivait déjà ba combattre de Gaulle à ça la rébellion ça qui na Grande-Bretagne mais à ça qui na balien na ye à ça la débarquement la force te aye na débarquement ya Normandie mais à ça qui libanda biso pendenge to zaboye na minute oyo mouvement de la libération pour la diaspora et c'est salami tozana ba combattant musu basi bandi tokelanda nanga te pour confondre toke pananga te biso tokeli supo to moni Félix azoyoka langage ya minduki ya maboko bazoyoka te parce que tokena yelelo to fingi yelobi yazala na détermination nango alors le sali bien ba combattant nyonso baza na France tozi to vanda ki to solaki ya Belgique peut to vanda to solola ya Allemagne à Londres il faut tokena na langage ya force ninge oui parce que usage ya force akoyoka Poutine nani Obama lobaka na makamyo so basala na vie 60% za la dialogue 40% ya passage à force alors si comme une passage à force il faut que bon voilà mais en fait c'est que bato peut ba elozole que la bango ezali que bino bato boyi changement constitution bo sangana également la bato peut perdre Kabila
Beaucoup sangana, beaucoup manifester contre le changement de la constitution, alors que Bango peut attendre par exemple Kabila Baïga peut pas toucher la constitution. Non, mais beaucoup non, déjà on a ko lingato lo bato sangani na bata. Tout le monde a besoin de l'arrangement. Tété Bango ne baye ko rejoindre biso baza lukuta et puis on va ça la bagé na bango pouvoir. To landa ngote wana bagé à pouvoir et puis faut yeba que ceux qui bazo le changement de constitution, ceux qui peut perdre de puissance na likambo, faut baye que so va changer constitution Kabila va revenir comme candidat président de la République parce que le ko pexer za souté pour eza ko la bo nettoyer tout bozongi bosali table à zéro donc il va être candidat et puis il y en a baboya ka ne ba yena Félix na mukolo Kabila za mona muke par rapport à Félix donc à cause de la pra kozonga soki basali bajiona soko lobi kutu bepesinga sukanda na moni ke nde yo lobi ndeke Félix ya ko chauffer kiti pour ya kozonga c'est la nini peut perdre pouvoir na parce que en t'écoutant par là c'est comme ça parce que tant ozolo ba ke no bata peut perdre ba yede ba essayer papa au chauffeur déjà kiti demander ko kisala le kamto kana biso tozonga c'est ça ce qu'il fait OK biso to kondima ngote parce que frère Alimia to uti na 32 ans ya Mobutu 4 ans José il y a papa Kabila aujourd'hui 18 ans ya Félix ya Kabila le fils plus 6 ans Félix Tshisekedi bakisa ngona âge ya mutu nyoso zolanda nous ne ba misu bata déjà fatigué boko kufa awa nasomona misala bato sala mais Jakinda la Muluba basali baba commissaire Mbiliabel na chala mwana bongo biso baba sana bisoni Jakinda la Muluba ba commissaire Mbiliabel mubali soko botambela boti pour ndenge ba utiliser na anel kuna papa soko botambela ngaka bota garçon mais siko biso ba sana biso de récupérer bakangi na lobaka déjà na baka ba kosuka ba kangaye te na yeba ke ba kangaye parce que petit on a dit ce soit agent double il y a gouverneur il y a nini okita alobaka ya za conseiller communicateur ya chef de l'état privé donc c'est yo za sirve na ba ko kanga communicateur de chef de l'état privé donc ça quand même na boloko quand même ba souffrir na boloko kolanda zo souffrir ta za très bien zo ngana ndako di chose zo ngine kana butu akina tongo akekuna kolanda bato na te baza capable de ça tout. Voilà, donc pas de changement à la constitution pour les vies. Mukolo wana eza mukolo oyo kisasa surtout ngana mwana nchangu to kanga ba rebelle na maboko jour wana je crois que bana nchangu jona ba kondima soki tozaka 100,000 to kotika lata 40,000 60,000 Félix mutawasili sabiso soko zui bana lukunga bana momba bana plateau ces jours là et kozala catastrophe na et kozala un bain de sang sur côté na nzela wana soki achetembe qui vivra verra. Voilà, donc toujours qui est rapidement la émission la biso deuxième dossier d'aller sur la déclaration à Pasteur Dalo. Je crois que l'Anda qui en à région de combattant. Bandi, à région de biso nani, c'est bandi. C'est quand même déclaration mafiataire, escroc. Mais quand même à téléméli quand même. Flatter, à téléméli nani. Au moins les biso. Togo ndimaye jamais mon il y a à téléméli batouté. Il y a yende que Félix a fait ça que ba dimité pendant 6 ans. Il y a yende makamba dimité, il makamba peuple congolais parce que souffrance on a dès le départ à Yebiango. Mais Dalo ne peut pas dire ça parce que Mouto a bénéficiaire il y a grâce à Félix le Dalo azate. Bref nango to moni à lobby lelo dimanche Félix a que église. Donc la question bino déjà que makambango ezandengo wana. Donc siko batandengo wana bakosala soba ce sont des bandits arrêtés. Et puis par exemple il y a recommandé Batebele la présidence. Et pas maman Denise Nyakero batu soba conseiller tout baza wana bauti une église à Dalo. Et pas ya Félix Tshisekedi tous les conseillers qui sont là bauti une église à Dalo. Parce que yebisanga mutandengo na koloba na bino makamalo. Donc azo kosande ba peuple congolais. Dalo, Marcelo, Mukuna, Kankenza, nani mususu Walesa, tout le monde des sont des blocs faut kanga kuna faut kanga bango tcha bango na prison pour ça bango ba travaux forcés pour bango de ba BBC peuple congolais papa papa qu'on va souffrir et puis na lina tout na ye Dalo ce qui est montazo senga mbongo ya dim mais bazo bosa na ke dim ya basa ina nzambe asenga ngwe pa batute nzambe nda ya ko senga Abraham atindaka Melkisedek ya ko zwa dim ya Abraham ya ba peuple te tango na peuple bazalaka voilà tango Abraham ba peuple balaki pourquoi Dieu a mandaté que kende ko zwa dim pas Abraham parce que c'est a ju dim ya mutu na ye mais bino ko senga dim ya batu ndengeni bongo bino ko kera pesa nzambe mukoni. Donc ce sont des manipulateurs, ce sont des bandits à mer armée avec la Bible. Batouana papa voyez pas quand on coûte olomé na atana munduki oko se défendre tu aboko likolo ba ko tika yo mais na Bible poche nyon ce ko kena songa liputa madame kozalate ce sont des bandits des bons manipulateurs ba yebi papa oyebi lelo tozolo ba 6e année kendo tana ba église oranyo comment vous pouvez faire déjà des esclaves
jeune 40 jours 60 jours 120 jours yé mutonga ke na negolia na ndako yé kaka mutabongaka tala mwana na biso oyo Carlos Baruti au monde image yota mon États-Unis est-ce que voiture na yota mon États-Unis a loué ou pas mundimi na zala bango ezaka soki beti bongo o ba loué la ki yé ba bongo te ba fils beti a loué la ki mais eloko nini ya est-ce que Bible lobi na biso bango ba lobaka na batu chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout viendra après parce que tant que d'autant ba camion munene ngona a chercher justice en na royaume a Dieu. Mais c'est autant quand même nous bien. Mais bandi binyo super bango ba présenter bandi mela ki baza na nzambe. Ndenge ni nzambe na tota musaka ka yena camion munene bato musu batikali bazaka na ngote. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est là le problème que bino ka ba pasteur boza bien tala train de vie ba pasteur. Lelo baza na ba villa, baza na bandaku, bana bango batanga ka libanda bana ko mais tala vie ya bandi mi ba vandi ça fait 10 ans. Mais non, mais frère Alimia, n'a vu que er moko ozana j'ai fait fond, n'a vu que er moko kendaka nango bien na manga nzambe. Mais il y a des fois sur talibato on comprend ce sont des charlatans, ce sont des manipulateurs parce que au komona tela na niveau ya vie, train de vie na bango, ne ba mena na train de vie ya bandi na bato mususu. Non, et puis bango ba komela bato nzambe pona likamne. Parce que c'est Dieu qui a dit que moi je te ferai Dieu. Dieu nda sala ka bato, mais mutu ye moko komi nzambe ndenge nini? Il faut passer par sa main. Moi j'ai fait ceci par moi, par ma prière. Venez voir. Ce sont des France qu'on a pour l'année. Ayaka na France asali campagne moko sika kimaki ya bambonga banani ya ba autiste aya lobika ndeba ya na kotana bango les aveugles vont marcher les paralytiques vont tout ba yele bana ba autiste oyo obi pasi basi na ba souffraka na bana na baza pe na Bruxelles na omona ba komuna ba na ba malformation belé alobi baya na bango a obikisa bango ya kasi kwa kisasa sika ba kena kosomba ba aveugle na minkau ba koka na kotamba za Kongo mama kiona na yebisio ba yele penda ya solo tale belé ba pesi na dim aya utaki Bruxelles otanga aya zo yaka batali bango na leibo papa akima zonga siko mbongo ba pesa ki zaki plus de 2 millions oke bakendaka na mbongo wana te 2 millions d'euros 1 million 500 euros comme ça ba pesa ka convocation aya mbongo etikala ndambo ekenda yaka ko justifier mbongo na utanda akima yaka supotote les gens comme ça toi tu peux mais bateau ya ko rakete mbongo wana bateau na mukaka 5 heures na via passi ba livreur ba préparateur de commandes bateau vina bango za na passi quelqu'un qui vient mais pas ça 100 cœurs baza 100 cœurs au nom de Dieu ce que batandi ngono ko sanga basai na nzambe mais ce que zaki basai na nzambe be mbongo baza nango il fallait bateau soit dans l'église on a bazala bien parce que bateau na baza capable na mbongo baza na ba compte ko bongisa ko pesa mbongo mativité ezaka soit 100 soit 200 té vie à mutu pe bongeza prière té pour ceux qui vie à mutu zaki prière bana Israël et tous ba vandi ba binzamba osala parce que Bible lobi que gardez silence l'Éternel combattra pour vous pour la garder silence te bandimba bunda pas le peu ça lobi ni kasi ba obi ngati ya biso bongo siko ndenge ni bana Israël ba kolo nzambe ba vandi silence te ba ke bunda na Gaza bazo bunda na Liban pour dire que il va mando qui va la il y a blague te le bazo wana ba kolo nzambe to lo ba ko ba pato ba présenter biso mais bango devant la face ya bitumba ba bundi mais biso ba siso chalita mabo pour en Israël a chalita mate après ça na droit confusion. Mais ce sont des aventuriers. Mais quand même, attention de voir aventurier, hein. Mais ma déclaration à pasteur quand même, Ezalagi quand même. Dalo a déclaré à aventurier. A suscité quand même quelque chose parce que tout le monde a une réaction, il y a des PS, des militaires, des PS. Tout le monde a une télémélier, ils sont quand même bango, quelque part ça. Et ça fait quand même au contraire, quand Félix Asaka na bango, parce que bango ba fingi Burundi, ba fingi Rwandais. Tant que Félix Akekuna, alongwe Rwanda renung, alongwe Burundi. C'est ça. C'est là le problème. Tant que Félix, il y a autour de battre. On dit que nation que tout ça na 70% d'inconscient baluba. Toko kangaye même au mususu ezibama pa. Azaka soki président de l'église de réveil, ezibama pa, soki ezibama pa. Alobi toko kangaye asali blasphème. Oyo koto kaka le même jour dimanche ngo Félix akena kata église ba yambani makambango si azongi Congolais zangi Rwanda. Bango soko za na même vie na bango te okomi na biko nyoso ba kopesa. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc ezala na soni et puis au moni Félix hein. Et ça sonne. Normalement, ces gens-là, ce sont des bandits. Il ne faut pas qu'on bango. L'église est réveillée. Il faut pas qu'on bango. L'État a des missionnaires. Il y a un bâtiment qui est comme tous les Arabes en Belgique. Il y a un pasteur qui est là. Voilà, ce sont des bandits. On ne peut pas prendre les. Voilà, donc tu repousses à la mouké, la bassige, la biche, belé. Tout est quand même rapidement la troisième dossier. Et le dossier à Mawa, il y a Liwa, il y a Patrick Kabouya, Akoufi na Lubumbashi. Akoufi parce que Azouaki ma Kofi, il y a coach Moro sportif comme Arnaud Loukoussa, on a récupéré puis moi Sinaé donc bah vidéo tout ça bah déclaration, on a vu en tout cas bah image il y a Loukoussa, on a Patrick
Azali vraiment elonginaye ensanglanté, bazo beta bambata, tout ça. Moi ça va couper ça. Tout le monde est sportif, ça va beta mon sportif te baba kofi. Et ça quand même moi passe pe mawa de quoi biso à kofi parce que à ça qui hémorragie na mutu et puis répé ça qui je crois que va kena l'hôpital, ba sali opération pour traiter hémorragie. Au moins l'opération mutu ça vraiment très risqué avec Gokufa mais bon Arnaud Akimi apparemment bakangi tu éviter ce qui mais quand même comme dans la sportif awa tu ramboma on me rappelle copier ce point de vue par rapport à yo est-ce que un sportif a rebondir non na condamné malgré que attention qui mutonga yo menacer ce qui nini mais est-ce que un sportif sportif il y a au niveau il y a on y a un moment où ça va bander comme mususu au moment batebele batumbola biso petro nazo on les a conseil au moment mutu yozo kanisonde force aux anango okobimisa par rapport na nga sportif OK na proportionnellement so na bina sala défense na ko sala ngo ya catégorie mususu yo ko supporter te yango no mona lobaka na bande ko mingi faut ko bangisa ka ba ko banga ka ba sportif trop ko banga ka ba sportif trop parce que bah ça très dangereux. Mais là où je rejoins maintenant, je vais présenter d'abord mes condoléances. On a Koufi na Lubumbashi, un non sportif. À ça le rôle sans défense. Dans un des comos oyo aibi bitumbate, aibi armachote. Au moins une différence dans les années oyo to condamna kabango mingi. Parce que zali que muto ya sala sport azalo kwa muto ayiko le école à côté pena école à côté makamna nyonso so bazana droit ko pese muto ka bayebi ke muto akoboma batute akosala ba défaut ebelete sikoyo muto asala sport azalo kwa muto ayebi neta za profane donc okoko fente na forme nyonso tout akokimi na forme nyonso tout peu importe munoko na ye okoza yango moina lobaka na sportif bitumba nzela na banga kango trop parce que na yebi conséquence à bitumba nzela muto soko beteka likofi yo bete likofi mais ya yo memio na hôpital okobeta muto so mouvement ya yo memie na liwa likofi monsieur yo mona bobeta ni moko mais ya yo kufi ya yo tika na bomoy alors il faut ko banga makamona trop mais dans ces choses là zo condamner d'abord ndeko na biso wana sportif parce que asale loko moko ya mabe otoko ko tolérer te na vie na biso ba sportif to zo landangai bazana ba province nyonso na bazana poto mais bazana partout yango moyi na lobaka chaque fois na zo na likambo na ba sportif soki sportif a beti yo ko tika été il faut que nous fundaye parce que Congolais azan naïf mona mettre penana mwasi na mwana abetio on a rezoyer sur ba batunyo ba témoin baza ko ya wana ndengo koi benga sami mbila biso benga nguna nani sami aye pena 17 atali ate pompier atali mabi eko beto abeti bena terme médical ezali ba porter plainte moi si a porté plainte école là-bas n'a pas que porter plainte que manque de zone auto beta tata na biso comme ça après au moins mutana comme pasteur comme na société parce que esa normalité au nom de quoi au beta munde o yebi bien que asa sans force asa sans défense yo za sportif au bundaka et puis tango bundaka kuna bandinga no musuba s'entraîner pour lego ba o beta yo mutu pas le kola yo ma s'entraîner ba betio mais comment toi tu arrives à beta mutasala sport pour au fait pour moi les azu ande koti na kati yango mona zo conseiller ba maman nyo surtout eza ma bete kotinda basi na ba gym kotinda bango na baba kende ko sala ba sport mais faut contrôler ka bango parce que basi na biso bazana tendance moko so ke tike na salle tango yo za kana ndaku ya zo mono za danger tango ko na salle sur la salle de la raboité au la forme au tika ina moi cola ba tablette mon ali atali forme ba ferme na lukaka yango mais abosani ke mutatinda ka ko sala entraînement wana eza mobali na ye tu vois le problème allez à côté lenga ya sportif wana nde ba dégâts yango sportif peut au la comprendre que moi si muta ya ko tikela nga ye pas sala entraînement donc na règle normale donc muto zo pesa muto entraînement ko bimana été et ça le problème pasteur so ba bimana bandi meza pour bango bazana bango batu bois 5 heures normalement na bato batanga théologie au ko sala ngote il le font parce que ba dit que et ko ça ni mboka la sans loi sans qui ça iloko bo nandenge mo zo ma sportif normalement muto so ka sala entraînement pa na yo on a droit il y a commissaire moi si na yote beaucoup commenter professionnellement ils a bien et c'est le quoi bosala musala moi si moi commissaire na musala yo commissaire moi si na yo pourquoi donc c'est pas professionnel on se comprend ça c'est vrai donc les autres sont condamnés de quoi na mobile sportif surtout yé pena nazo beta CT donc ba sportif au batikali bazo a conséquences ils ont ali souté même non sportif à Tumbolio kanisa ta il va mettre chura et puis que attention à likambo et même à danger on maîtriser couturier on maîtriser payer et puis au calmer c'est et puis mutuana yaki parce que moi sur na moi sinaye on se comprend mais là où je trouve mal na basi moi si pas un fautif parce que moi ça en soi ça mon boulot surtout le na forme normale ça le kola ça moi si mo kaza ndumba tout le bango bongo parce que des gens na mobile ko tiko na kata salle et entraînement mais yo lingi sous professeur à gym mais tu joues des rôles OK des mal ba ko habiter na cage mon côté il y aura toujours des problèmes yé akanisa ko ndela ko gérer bango bien
ozo gérer sportif na non sportif yo kaka mutu mo mutopesi bango sentiment ya nzoto na yo mais conséquence yango non sportif fabia ko tika te pa bandakala sportif pa kota yo kango elenga bino no funa bete kama kofi pa kima parce que ba intimida ka bongo ezalo ko lingi mo sa sur mo sa sportif ba intimida ka ba sportif ba za ba voyou ba mo ba intimida ka yango mo ça mais moi si pas faire partie na yé pendana za coupable makamonyo sous parce que c'est lui qui a fait que Batara Mbale ba kutana po mo ka kufa parce que ce qui a géré qui bien ça pouvait pas aller jusqu'à il y a dérive wana mais en fait ba souba ok mais on peut la côté si côté mon spirituel aussi parce que na regarde la image il sportif là ça zo promettre na ko bomo et puis abomier et puis to moni ba image mutu déjà ça ka lembi déjà bon beti déjà emingi azoki vous continuez à beta est-ce que tu penses pas qu'il y avait quand même quelque chose un peu de non et moi envoûtement moi c'est zo peki ça bazo beta kaka envoûtement ko to comment c'est l'envoûtement va ça la bolingo moi ça za mobula sangisi demi bali bitumbe bimi t'es quand même sportif faut quand même se calmer à ce moment mais papa ko se calmer devant instinct moi si ozoli yo yebi et lo nini moi na ça na sala bango asa so mukongo na zoyoka na première fois na mona mukongo bundisi batabomisi batwa première fois na mona mwasa mokongo abomisi bato nazoka toza mokongo to écolonie abomisi baluba bien les choses doivent retenir la moto les choses ezaka mwasi sala fidèle na moto azo va nayo parce que 1 + 1 = 2 mais 3 pesa réponse mais ça réponse à mabe donc ndenge va dans mobali wana alinga ke minga kenako to na sala donc mwasi mutaza fautif muta BBC mboka po pela boy bato baza mayele bazolanda nga bike mwasi wana soka yaki ko linga coach wana te parce que ça peut coach wana ke na yeko sala entraînement na yeko linga yote ça pouvait passer biso tout le monde yo kasi basi na mokilo balinga ba isa na basi musomo au télémc na nzelo linga be toi tu n'es pas de mon genre genre ngozani moketela mbayi neta mutu moka mokebi genre ne batamikio c'est comme ça dans la vie quand tu es na basi so linga no batambongo te so linga ba sportif te musicien te journaliste te ya za na ba genre na kere okumbela musu professeur mo eloko musu des za ba qualité na sikoyo yango na zolo bana des moi si on a mutaza na centre makamo to ko lo batu parce que mort d'homme ezali to condamner mort d'homme parce que sportif da to condamner fois 2 il faut to condamner fois 4 même fois 5 mais moi si on a pu faut tout na pour nani na sali kama nengo parce que le frère n'est plus si vous avant d'ce qu'on a coach on va vendre péter mais qu'est-ce que tu as fait maintenant Triste vraiment les solo Oyo toujours qu'il y a encore 2 dossiers pas tous sur cette émission dossier il y a 5e dossier le 4e dossier il est sur Amida Chature je crois que Amida Chature il solo na yezo betama ndenge au sanaté a Beli Liboma tout ça ba so démentir on va beza Liboma la été ezali à cher na Bela Liboma dans la Canada et comment Liboma la famille papa na zalaka nganga tout des choses comme ça mais il y a beaucoup de choses sur Amida Chature mais jusque là tout le monde aussi démenti quelque part côté Amid également hein, parce que bon à la limite si bah bruit bon et bimi ce qu'il faut bah démentir en gros il fallait y avoir peut-être à l'écart pour un peu qu'on puisse avoir élément sous mais jusque là silence des radios côté Amida mais yo par rapport à cette information il y a Liboma il y a Amida yo ba information aux alango est-ce que tu peux croire Liboma et Amida et ça normal parce que papa na bango so tanga na classe na kala tato azako na bekolo ko bimisela biso ba so banini ba o ko bimisela biso ba pigeon ba makina sama peka tata na bango tata wana badaki mibale yena papa ya Sacramento papa ya mwasi ya wera ya de la forêt je le salue en parlant papa basi na papa mais j'ai fait fonga lobango na lobango te pesa kao mais te tiro lobaki bote j'ai fait fonga à lobango donc basi wana mibale donc ba mibale ba bala batata na bazalaki bateau ya ba masiance ebele yango monitala même libala ya mida na place à bala ka tout mona soka zo bala mida azo bala mona nde basala ke ba biloko balati ke wana eza ba couronne moko oyo po ozalaka na système pour comprendre que ça sous normalité ce qui avani kana mobala baby azaka normal te likamami des années ami dazana promoko famille na ye proma disjoncton a disjonctaki mais yete azana grand frère mobali pe a disjonctaka voilà dans son mobali pas moi il bomate mes dépressions on comprend amida azaki azape na ndeko moi je crois que azana ba jana malade mais yé mon côté yazana problème yazana problème makambo ebimi ndenge nini en fait ba landa ngai parce que na mona ki batebele ba lobby omoni ba kobino kozana poto bolo ba pe makambeza ya solo te tozape na guerre papa ba luba ku ba misa ba kado shabongo boko beta te ça normal bongo bino ndino ko saka ba pour ça normal donc Amida za très bien préfana za ki en Égypte na mobali na ye bazoli mbonga 100 jours ki to na mbongo na silate misala ne silate mais 100 jours bazoli yango ki mbongo na tire le zoliam en fait maman Amida za na problème moko oyo maman Amida abengani secrétaire Billy Kambale
babeta Billy Kamba ina lupanga Billy Kamba la utaki libanda ye na ndako ayeko tala caméra secrétaire général parti ozaki ancien ministre lokuta ya jeunesse qui dégeni tala batwa comme ba jeunesse ministre jeunesse vraiment tabino mboka ndenge nino siko aye na ndako ayeko kuta ayeko tala caméra ba kotisi avai na ndako amida azaki na chambre ba osola makamba parti ya bimia se makamba parti na mibi to lembia bokere makamba na parti libanda Billy Kamba la non tango yo zala kitawa to bundaki po na prison to bundaki mais ndenge lelo parti comme président assemblée bato bazu ba poste bato la mi pour bato ba uti sous poto bato en Afrique bato souffrir wana bato ba parler bato retrouver te ezo sala retour makasi na ebiso ba benga ba soda ndenge ba tutaye ah bon mama nangaye Billy Kamba la tuta malo kola bato tuta liboka c'est vrai ndenge na solo ba wa mama mi da solo landanga même Vital Kamerhe tout le monde a yense ba solo landanga ba bi que c'est vrai ba beta garçon na mema manu militaire ba boka libanda Masaro pe lokola Masaro oya utaki prison na Kamerhe biye kutu balongole pa azoki pe musala na nini na ensemble balongole ba tiende kwa Kamerhe donc fait balingi lisusu batu wana te alors batu wana pona kovanda nyete ko moni zaka c'est lui qui fait noyer son chef la kiss de race yango moni po ba beta pena mida bala kisayeke bitumbeze belé ale la bandi bakuba wana po ba bike soki ba lobby ndengona eko déséquilibré on comprend mais maman mida tozolo bano tozana ba dossier na yo awa non nazo banga oyebi ke tozana ba société belé oyo kendaka ba société belé zana ba ménage na kati ya ba assemblée nationale ba société ze belé ya ndenge na ndenge na ba société musuto mona ka omoni série amida ba kenenge na ba keluka nini masangu na mboka moko boy o to keluka masangu bango ba na société na ba zana na ba tonne na bango nga ba sala geo wana société wana ikota kaka ba société mona ki ba samibo ba nini tout siko bana ona tu ya o ba bengani bango wana pour ba ngonde ba pesi ba dossier to na ngo carton mobimbao ya Kamerhe kutu ko te po Kamerhe fo longole kala mingi te na assemblée po soki to beti biloko baluba na IDPS ba ko bimisi bango ba tellement ba bimisi na assemblée donc c'est parlant de crise wana côté bango moni bitumbo nyonso ebimi ba beti secrétaire général wa bunda ba beti Masaro ba bengane la ndako alors ba ko sala ni il faut abundisa mida po amida parti ezali souté comme il faut ko on a faut le garantir na c'est ça le point donazolo banayo que Vital Kamerhe na mida tozana ba dossier à plus de 5000 dossiers kala mingi to bimisa pas qui ça fait peur donc beaucoup kima qui ça s'il est possible parce que auto ko bimisa o eza débit mais li bon maté amira za li bon maté mais ba dossier za wa papa to za na ngomtu to bi ki sa ba bon maté na kisasa ba to bon maté papa ba to na limité souvent ba souffrir ba to basi ba bongisa makamuna tina este bazana ba société minière ya este za na kombo ya mida na kombo Vital Kamerhe donc ne to fanda kabiso to loba na poto do bango ba to misa chaque jour ba 1500 tonnes na ba carré 1500 tonnes ya ben do ba nginda na niveau ba otika kufa pauvreté yango moni ba to na ba révolter secrétaire général na ba to na surtout siko ba société surtout za na ngonyo moko na Lualaba na Katanga nao ya Vital Kamerhe ya kisasa papa do comme règlement de compte alors ça sera règlement de compte hein. Voilà, donc ça c'est dossier à suivre, mais quand même par rapport à bruit Oyo et à Mida, je crois que. Non, surtout le gars dans les soni parce que tant que Bimakaza bien et que compromettre malheureusement, il faut à la sincère. Hier, à la campagne, moko bata, il y a eu un petit bateau salé, les bako boma, ina boma. Voilà. Donc campagne montée par. Dès que le va sourciter. Voilà. Tous ça n'ont pas déjà pas que tu l'as la canaba, tu l'as mukakana bango. Mais voilà, pour terminer cette émission, quand même, toi aussi, ça a dossier Oyo, il y a un concert, ils ont une photo, sur un moment. Je crois qu'il y a quand même au Katia également. Concert, ils ont dit, les obétaments, Félix Ouazeko a prévu le 14 décembre dans Adidas Arena également. Félix Moutounayo. Félix Ouazeko a Moutounayo, Moutapé, ça a combien de batables hier? En 2006. Il faut m'appeler Songi, il faut ngala lobaka vérité ngala lokola Saint-Esprit omoni makamususu bato omoni lelo na kamwe ke yango na lobaka même mokolo satan obala akozwaka batu na feti na ye batu pena ba yebi ke comportement auto zolo bezana makamba solo mais les gens sont drogués na makamba politique tala likamona ndenge soki en plaire ko leka même makamba mboka baboteli bunagana tozana 100 combien de professeurs baki 100 combien à professeur Botelé Bisso na Est, on a 123 comme ça. Territoire. 123 territoires. Congolais habités bazo na bango. Mais Bisso tozoya ka makamba ya wazé qu'on a adolescent. Ça n'a rien à voir. Parce que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on a bateau tali bien, bateau bazande awa. Mais voilà les pommes du pays. Moi, je crois que Félix Ouazé qu'on a 2006, les lotés. 2006. Ngazaki na kin nazo beta bat na stade ko sakana tina do bet ki sasa mutawunda zaki sute afana ke Angola alors ko sala ke ye poto asala album afo mutu moko boy c'est lui qui m'a donné ce nom là l'imbattable pourquoi à côté plus de 4-5 combats dans na
ça na stade na Elaïs na Boudoka ti na Grand Hôtel et moi pesa nga kombo wana le sikoyo lelo so azobeta concert qu'est-ce que je veux dire et puis tant mon père nanga kufaki à l'époque wana yé ayaka pena ti na matanga tolali tovaina ye tolali ti tokekunda quand même c'est pas d'aujourd'hui 2006 2007 et puis otali maman nanga utako kufa ayaki une frère ndekona lui c'est un frère pour moi lui to yekuto tolonga na makambo wana alors so azobeta na koloba sincère bana matete bazé belé et puis azususu apport ya aigle fali mukonzi wa musicien mikolo là on peut battre bazolo belon fali mukonzi wa musicien yoso déclaration appelée sali tolé hein. Mais na papa te bino boza ba journaliste moi to linga to lo baka makamu susu po to lo bango na nenga mabete tozwa fali bango nyoso tunde bazawana nani oya sali parcours na musicalement ndenge fali ya sali tous à la sincère obi basale ezalaka ba fino so robeta basale ya fête basale de fête baluki salo bazu mais na kata basale ba zénith ndenge ba gimi so beta c'est lui qui a fait ça qui vient de Kinshasa c'est premier ça fali ce que to lobani et puis azo ya na bato ba beta kana okese na bango te bendo ba beta te sampayo ba beta te adrissa tipo ba beta te lofombo ba beta te awa fofo ya na shaingenge aya na batebele ba beta kutute ce que yebisa ngai shula ipa ye voilà ce que yebisa ngai mutandengo na bolo bandenge yo kanisi bato na ba vieux ya mikolo balinga bana na bakufa na kisasa soki siko ya ye na bato wana combien de mission abeta na bokese le bazo souffrir bato ba vieux mikolo baza pe na position ba kosala ils le font pas c'est là où on dit que ça muté mabe mais to lobite que faire aza makasité non faire aza lokola un gagnant ne lâche jamais ya ta su quoi télémac nenge kala iloko ne raté tanga ko chat date awa e ko za lokola ninge to kotaki nini to kotaki za nini tango confirma mbo France wana ba kotuna bi mais papa oya uti wa ba sa ngo te faire regola ya za mystique obi garçon wana tellement bundisa magato tanga lo boy Fabrice FM bona muta faire do sepe la forme on nana ni na PDG Mayala ngolo ba faire ça garçon ko bouleverser ba tande que c'était za ko loba à moi-même je me suffis je peux bouleverser les choses à tout moment il peut faire ça capable de bouleverser ba chose à tout moment on les souhaite toujours bien. Voilà. WS Prod présente en concert le 14 décembre 2024 à l'Adidas Arena le seul et l'unique Félix Wazekwa. Un pilier, une légende de la musique congo-afro. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbu. Revenu plus récemment avec son tout nouveau titre « Ça, c'est quoi ça ?», l'artiste promet un spectacle d'anthologie, un spectacle unifiant toutes les générations. La billetterie est d'ores et déjà ouverte, alors n'hésitez pas une seule seconde. Parce que le 14 décembre, on va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises. Mais musique ndio zolo bezonga ke musique ezongi na poto voilà yo est-ce que nguma eza toujours est-ce que parti ba bébé sous makamba bezonga sous ko swani ko miko finga ba makamba belé est-ce que tu je reviens encore na fali oui quand vous fallait aller na bano ba finga ba bato bandeko na biso na basi to isa ki fali to lobi papa yo zo na bato moye na bana oyo poto ezala ki boité parce que ndenge to tala émission oyo to komi incapable ko tala TV TikTok na bana biso fo chaka ba écouter bi ba casque na matoyi po bana na bazana ba gros bazo bimisa na biso nde bana no nde ba botama na ballon onde ba bimaka bo fungoli ballon moni mutabimiro azana ba parenté azana bande côté azana bana quartier té atanga ki pété évidemment bana no bazaka malamu na ba reconnaître ke batanga té ba vana na balabala bazaba comment on a donné la société mobimba ba congolais à diaspora na bano batanga te ba comme le modèle c'est là les problèmes tant aussi fallait papi le fallait longola bateau ba sala qui circuler à liboso et dit badiata non bo longola makambo deuxième abengani bango susu o monte kitima muke kitima muke parce que bazana musala ba osalate o ezaka ko bebisa ba mère papa tozolo ba makambo yo tozako la ba chege mais l'autre la so ba chege to mon makambe bota donc dans 5 ans comportement et comment lokola pour bana ya poto ba otana nda chaque chose bana biso bazana bazola nda ba mais papa il a dit quoi c'est elle a dit quoi c'est dans on doit expliquer exactement parce que on a bombe wana même ba mire ko chama dusu au nom de quoi biso to ko souffrir boye to fanda ki na poto 5 ans 6 ans makambo ezakite pourquoi ta encore ba musique ils ont ni makambo mais ils ont pris conscience parce que to loba ki to kanga sous musique te to kanga na source to kanga sous to robeta musicien te to déranger musicien te mais musique ko kanga na source de toutes les façons bozo mona bato bazo ya na musique les bato ba uti on a benga ba uti ba avion toute gare bato ba ina avion okata on a ba uti Afrique du Sud Angola bango de zo ba concert na bato ba ina nzela mai lokola ba malango na ba tilapia wana bango ne bazo ya mingi ba bundila ba reke na nzela mai na bo otango ba fungola ga Allemagne ba katse lokola ba na Jérusalem bango wana nde bazo ya na ba concert mais le vieux batakala ozo mate baza penal baza chote ba jeune mutu baza évidemment bato wana ka raté na bo ba go mettre
fingi biso te na lobby kaka bino nde boza mingi na ba jeune o ya lelo baza mais ba vieux ya kala baza soazo se retrouver sur la santé mais eloko to kolobaka to lobaka ngo petant ba stratégie to sala awa il faut ba yeba ko classer ba musique wana bon tant que lobi likambo wana eza na vieux moto bengaki na pesi vieux ni bo bambote belé quand ani boba au moni musique même na poto ba tchaka na ba date belé mais ba français ba belge ba kena musique ndepso to kenda te to za na moi culture moko différent ndenge ba fallait acheter na décembre faire acheter na mars héritier acheter mais papa année mobimba bana ba kotanga lisute tata déjà zaka warrior maman za goloa ma goloa siko yebisanga bana ndako na so bazaka banani yango na yebate donc ba aiglon soki banani na yebate siko yebisanga même batata bazo décliner des responsabilités na bango siko ata so bokangi bango ndengona il faut que so na ba monsieur papa bocha ba date moko ata na ba vacances omoni na ba vacances c'est ça la bien tu es obligé de noter voilà tant que bango na ba vacances parce que bana batanga après ba ya concert mais soki bochele bango ndengona bana biso batata na bango ba botama na époque papa Wemba Kester ba yekolanda ba Redi ba yekolanda ba wera na ba jibele lo ba komi na ba fali na ba fere transmission ne sami na bana tala bana so ba komi ndengona ozomona mwana azokende classe bazaka na souci fali va jouer oh fere va jouer moi je suis gauloise oh moi je suis warrior oh ba longo ko ndenge zalaki ba chrétien na ba musulman et comme donc c'est bizarre donc il y a un moment de zolité to kenango na source to solango pour la musique et zo moi forme moko ya bien c'est très bien ça c'est très bien sur Amboma c'est toujours un plaisir de partager l'émission avec sur Amboma c'est vrai boyebi mais pour la kokata eza facilité mais bon il faut quand même kokata voilà donc to comme na suka comment cette émission ba mote mingi na bato bolanda biso bo sana te pichu pacho de Norvège au bolanda biso partout to comme na suka cette émission tu remontes na suka ouais na linga ina pesa iloba suka ka na Félix Tshisekedi garçon na photo kangaye bien basinga avant garçon na lobby que gouvernement epesaka musala te ah na vai na bi gouvernement epesaka musala te alors apesa bato nyonso ze mwana na ndako na ye nanda kuna yende yazo confondre la vérité aussi c'est la vérité faut créer un emploi pas contre musala ya tengi l'étape de ali mi abino koza bata poto na kala na poto bokolo makambo teza soni nazo démontrer loko moko soka lobi na biso ka kopesa batu nyoso misala te oui nanda kuna ye ba jardinier na ye akopesa batu za ba jardinier na ye te ba cuisinier na ye te ba chauffeur na ye te ba mécanicien te mais soko lobi na l'état il est capable de le faire parce que biso na tango akala loko la soda loko la armée. Mais ça c'est ça musala l'état après apacha na armée bacha na la police au moment na ba transport wana et ça makamba l'état et ça la société ça qui belé même santé makamba belé aso confondre makamba belé même ba privé faut pas créer un emploi aussi l'état d'abord sa première pourvoyer na ko créer un emploi ça l'état oh mais Nairobi société ça a créé mais tiens ba tu sauter va pas engager ba des fois bon on a au traco qu'elle est engagé plus de 100 000 personnes natanga Mobutu pourquoi tu as na avion tu as na chemin de fer tu as na service nous sommes engagés plus de 100 on est à l'état azo yebande makambazo lo baté vraiment azo yebate muto ko sala teza mabe obi ke ngana région d'Aka parole na ya lobaki na biso to résima ka déjà na makambalo bana biso ke yaza ko vanda mingi aya ko lia mbongo na ya mwasi na zaki aide ceux qui infirmier ceux qui aide nan déjà c'est ka sala ki na eta ebine makamba musala te bon akolobani ndenga lingi pour muto asala ki pena bien akobimisa ba mo wana te l'état c'est premier pourvoyeur ya musala na société za l'état bato wana bayaka ko bakisa ndenge mais l'état ndena ba po soko tali ba service nyoso c'est l'état na pesoka au traco batato bazola nanga bazosa na trakala tozaki na plus de 100 000 travailleurs parce que zaki na nyoso na kat même armée toza na armée wana ezaka ba génie civil ba bimaka okomona misu bazaba ezaka na base tout même 100 000 personnes ba koza la na armée l'état mutasala ngo na la police pareil même na ba DG partout l'état a constaté soka lobi na biso ke azana place ko tchaba genyo soute oui mais nanda kuna ende musala ezate apesi de bande ko na baluba tout musala plus de 1500 bato na tukune koma na nani na place avanda kuna koma ka beto abu betu bisi bimpa eyo kuna français na munoko lo ba soute et comment na ngolo la wetrafa kuna wetu travail à famille. Donc merci mingi na bandeko subalandinga merci na petit nanga Joël Ramazani Laetitia Ramazani Anifa Ramazani mbote bena ba place azolanda ngai merci mingi na ba nanga Carmelia mes jumelles que j'aime tant Chrisivimbo Madi Miss Univers Mervimbo Mabwana iné de la famille Denisha c'est là c'est la plus belle et puis Blessing maman Bag maman na Draven leader maman na Draven maman na Alegria maman na Blessing Florienga en tout cas mbote mingi na bandeko subalandinga surtout ba balandinga partout boko melanga na sena monaka merci na yo la ligne bon retour à Paris. Merci. C'était vraiment avec un plaisir encore une fois. Merci. Et on partage l'émission. Pour moi, tout le monde à la prochaine occasion. Bye bye. Ciao ciao. Merci beaucoup.